de la presse congolaise. Moto a kotisa rabino makambo ekomela rabino te ngai o soda na ye lisusu na ye kopesa bino bansango na numero na bino ya sika o bozolanda lelo. Merci notre service à Sigezoya et Zoya Segoya. Boss abonné na Pedro Production Grâce TV. On commence à théâtre, à humour, à émission, puis on gagne. Approchez, Kota, Boya Belé, venez nombreux. Tous abonnés bisogno sona Pedro Production Grâce TV ya Mubimbadi Yonani Osanga Kolanda Pedro Production Grâce TV Nzela Molai Bemission nyonso eza na kati ezakaka bateatre te Mokoto makambo ezebele bokomona bakotandango wana makambo ezebele na Pedro Production Grâce TV Nabungi Balobi abonnez-vous massivement tous abonnés nitimanya s'abonner yo peut s'abonner ye kuna s'abonner bitano tous abonnés et ça mon passe pour na s'abonner on me kande écran kande on sera m'sabino o deux kika tu vois la deux kika kana on me ka email yo babi tous abonnés Pedro Production Grâce TV babi ko bomuna bagagi kitoko bomuna be mission bomuna nyosho bino boduka omuna bacteria bacteria o boduka ka o bomuna ba on soutena ba o bomuna ba bitela soto mona na ka kuna babi awa i tous abonnés à Tim Daniel ko bituni te t'abonner Alléluia kutala alléluia kumona alléluia bandeko batasala lobi boya kutala boya kumona tokomona nini ebe tokotala nini tokomona ngo wapi na Pedro Production Grâce TV Pedro Production Grâce TV kuna biloko nyoto ezali théâtre bagag mission politique mission politique mission footballeur mission balador nyonso tout okokuta na kati ya Grâce Production TV ndeti ngamba tasala sina sabona kala epe ngamba kosia kakawa Eko dénoncer barimer ya mabe o esirkilaki na réseaux sociaux na kombo ya mosali ya nzambe munene o ya yebani na Congo et puis ya yebani pe na mikili ya libanda na kombo ya Jean-Paul Mayata de la foi tozo kamwa makambo yango oyo makomi elobaki tokomi na tango ya suka ovandi noka aboye o créer logo moko pona mosali ya nzambe ndeko nazo yebisa yo muto salaki eloko na réseaux sociaux kokanisa te nde yango ekomatisa babone no rapide kokanisa te yango nde ekomatisa bavi ya chaîne na yo rapide tokomi kotambusa image ya basali ya nzambe na ndenge ya mabebo epona nini donc na ye koloba liboso ya bana nzambe nyonso Pasteur de la foi Jean-Paul Mayata papa bato akufi te donc yo mutu ozotia liwa liboso ya mosali ya nzambe yeba likolo eza kofungwa mapona yo Pasteur de la foi Jean-Paul Mayata aza a bonne santé donc père aza na bomoi bino nyonso babone ya Pedro Production Grâce TV ainsi que bandeko nyonso ya de la foi oboza libanda et na ba chrétien nyonso tosima malamu ete rimero esirkilaki eningisaki Tchangu eningisaki ville ya Kinshasa eza rimer ya lokuta Jean-Paul Mayata de la foi akufi te atiki biso te aza na mission munene oyo nzambe atindaki na se na moi awa